Ma chérie, mon frère. Eh, si ma moyen t'es, papa. Si pas belle vie dans sa makina. Oh, Kolo. Zambe na bois keli mida moto. Yoka mawasi ki sa ye Kolo. Siki samida. Azika. Zali muto azoluka ba problème. Moto. Belle vie akipaka yete nza. Ki belle vie na maboko na. Totike na maboko na Nkolo Yesu. Zambe tala ba mama mikolo boy. Tala bango nyonso tu ala manefa pembe. Tala mama singa soutien rouge. Ye wana elongi jaune. Tala mama make-up. Ye kutu Kolo batangela kane na monde. Baraboko. Continuez na. Donc jusque là biso likambo la famille bota. Famille donc ata ya tonga. Toi na ngote. Exact. Likamuna mutu ezati. Voilà. Bevi alali le supongi. Nzambe nenga yaka na ba vision ko lakse ba film. A inspiré. Abi Bevi kota sikoyo na ba famille. Voilà. Famille ezanine. Famille ezali papa, maman, oncle, tante, nièce, neveu, cousin. Même na kata lopanga ko foutela. Toza ba famille, ba famille, ba famille, ba ta chérie azate. Voilà. Ata fiancé te boluka pe nzambe. Moi moi c'est à 34 ans. Maman Marie, maman Marie. C'est que maman moi c'est à 34 ans tolobaga. Belle vie sali yango. Oui, Marie-Jeanne Bololé. Donc même pas souci que ba nanga mikolo ba ba nanga ndako boye ndenge ni. Ange Maïcha. Ya côté la kabana. Obi Ange Maïcha na étoile. Na étoile. Tant ça la kaele kabola to kene. Te liyo to pete. Mais obi que mucho pipa musique. Itokiate. Mucho pipa musique. Biso sala musala. Te mucho pipa musique. Obi lo c'est que ça remplace wana. Abini. Biloko wana za biloko ba lule. Kazaki ve. Ya lule la maison mode. Voilà tenga linya te pala. Ya lobi ongai. Ngamba ba futi obeka mwa mucho na. Coupage na po ke. Eka ko jouer théâtre. Eh, jouer théâtre ça normal. Tableau ba pesi mbongo ke. Mes frères na biso mo pas comment jouer. Ya ko bi rêve comme ko filmer la gosko ba artiste ya Belgique. Est-ce que c'est un sens? Il faut d'abord savoir le groupe Belgique TV. Na nenga ba mettre votre groupe Belgique TV groupe chrétien. Na nenga bien. Ah, na nenga bien. Groupe chrétien Belgique TV. Voilà. Na nenga bien. Ça faut débat. Mais finga Belgique na bilo mo ezanga tina. Donc soko occasion c'est ekali boso pour faire finga lango Belgique. Le boko ele sabino. Le boko banda ko la bino ba garantie na mbonga Belgique. Mais ba belende bozawana. Vous voulez pas garantie. Parce que la bula sa ya ndaku ba mbonga Belgique. Et belende bozawana elamba kabelo Belgique. Parce que moi asuka so biloko na boutique to ko zuka ko ya mama nga azuka. O boto longo pe be pop exoté. Pour les bonhommes tema mabe, pourquoi tu constate la concurrence loyale tu le mets à Bobo Manoka? Bobo Manoka lobby le président Bobo lobby, bande de collaboration la concurrence de la loyale. Voilà, moi yango ngama senga. C'est de la loyale. Yo sala film no qui to comme ça film so qui to. Bande ko ba ko za ki fait, la tu bande la film sika. Mama ndako bat na kota kate. Te bande la film côté pour kota na chalo kolo. Ah, e ba eliwana seka ya osongeleza akite. Aye kometa matolo. Oh, songeleza akite. Aye kometa matolo. Mais bolambolo bate. Bolambolo bate boza mitema mabe. Bolisko bela sani. Ako mama la bino. Bela ko papa la bela ko boko la bino. Bela ko boko la bano bela ko boboti. Bela fute la bano ba minerval ya classe ba ladi na bango. Pour les bonhommes ingratis jusqu'à ce point. Vraiment. Vous avez beaucoup de pesa qui ont ignoré pour les locaux. Hein? Kuna ka mécanisme trop mécanique qui a te muli baninga mususu hypocrisie na bango est 50%. Mais ya yé 100%. Ya yé nani? Yé mutu alobaki na bango. Oh alobaki ke bato baza ba hypocrite. Ba 55. Ah oui. Amkolo. Aza yaya. Yaya. Oh. Muchopi. Mutu ba star hein. Yaya Mida. Réaction Mida. Mida de la CPIT. Mida de l'autre côté. Ah. Vous rappelez le monopole le bâté. Tant que vous avez un monopole, vous avez une belle. Vous avez un super glue.
Les comment est-ce que mutu basali bien la vérité et comme un robot. Elle comme un marraine té et comme ba pour la ba ndima té et comme trop de maquiller les musala mukiete et mu comme que non comme scénario to comme raté té. Na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso. Dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Cometox, les chef de la presse. Merci beaucoup pour la confiance, Nabino. Nenge toujours Bolinara, Jerry Cometox, Papa Koulouta, famille Bota, Koko Warrior. Merci beaucoup, Nabino, tout Bozolanda Bisso, Nangonga Oyo. Merci beaucoup, na Migra Malundi, na réalisation, Papa na Enis Pemba. Merci beaucoup, na ma chaîne Obozolanda Bisso, surtout na GI Télévision, Jemima Ibele Télévision. Bon, continuez à s'abonner, à aimer ma vidéo, à partager, surtout na famille Libota et que ça là bien. Merci beaucoup na Bino Bozolanda Bisso, na Caroline Ikwa Télévision. Il y a Yemoko Maa Caro, Amote Bele Painayo. Merci beaucoup na Bato Bozolanda Bisso. Lelo, Jerry Cometox, Papa Koulouta, famille Libota. Dio Oyo, bon, amoni na ba commentaire, bozo comme ma mère, Dio. En tout cas, Jerry Bosbo, ça la toujours na maman Leki. Donc, les autres, ça là, plus analyse. Il y a comment filmer, ils ont marché, comment la patronne à Poutine de l'écriture, Belvi Kandi, ils ont continué toujours comme ça la Moussala. Est-ce que Azaka a toujours namité ma batou Toté? Alors, tu as ramassé moi, bah, Biloko Moussou, Oyo Bandeko, peut-être Bazoya, Kolobana Nenge Yamabe. Par rapport à tout le monde qui peut sortir médiatique, il y a Rosie Mouchopi et tout le monde réaction peut y avoir Ndeko et Belena surtout au Baza Libanda tel que Bamida, Bimi, Monsieur Bimi Belé. Pourquoi tout ça? Tout ça, on a Jemima Ibele et gros bébé de la presse Kandi. Alors Migra Malundi, ceux qui n'ont vraiment il l'a déjà pensé là, vraiment Nayamba invité Nanga Lelo qui tu es à Kitinaye et ça peut Kitinanga. J'espère que ça bien Papa Kouloutou na Mama Leki. Bonjour Mama Leki. Bonjour Jacob. Papa Kouloutou na biso famille Bota. Mobala li tutu. Mobala mbuma mon pesaka. Bonjour à tous la biso sur Caroline Ikwa. Caroline Ikwa dans quoi CI et puis bah tout ça na GI. J'ai eu ma TV donc Bambote na bino famille Bota Mobimba. En tout cas je vous aime, je vous amour. Je vous fais tout wana ba bisous tout et belé la moni moko Poutine de l'écriture. Mais quand il a pas trop maman comment moi ça ba fossette moi soya mwindu article écriture na défaut ba mbote na yo FM 4 fait boss bah, et depuis Paris la moni les pétroliers de Dallas JB Koumaluta le vrai pétrolier na peso bambote na yo maman Hortense merci na yo maman na ndekolanga mwasi Ani Malonga mama pasa Ani Malonga mama pasa mama na David na yo kaki son nazwaki mama na David na David na David voilà mapasa David na David Élysée nesko ya liboso te famille Bota tout cas taba envie ya biso pour être dans la l'aise au moment ba taba biso moi panzi likolo pour ba famille Bota na biso partout ba avec non toi la papa Kouloutou toi la maman Leki toi na Noko toi na porte-parole ba bi ke wana bandeko na biso mais ba ibisa ba bi Jemima Jerry Cometox to papa Kouloutou so bozala Jemima avant bo ba émission faut le barake jusque là to ça likamumuna na mututé jusque là
biso pepele jusque là tozalika muna mutu problème na mutu ata mukie exacte. Voilà, baba na biso tolo bakaboko. Continuez na. Donc jusque là biso likambo na famille bota. Famille donc ata ya tonga. Toi na ngote. Exacte. Likambo na mutu ezati. Biso ka to komaka ba film. Voilà. Oh problème na mutu boto bien ngote. Jusque là. Voilà. Voilà. Donc ba mbote ba to so la biso je suis là, je me maille belle. Gros bébé de la presse congolaise. Je suis là. Voilà. Merci beaucoup de Maman Fifi Makuta depuis les États-Unis. Maman Fifi Makuta. Alinga pe yo mingi Jemima Ibele. Merci beaucoup na leki nanga Maria Outiko Bela Niclette Douma. Albi yebisa Jemima pour ça la toujours promotion. Jemima Ibele après film Kin Makambo lelo tozo to se retrouver dans la réalité de ma famille. Comment tu as trouvé film Oyo et Bandi Oyo? On trouve qu'on a un film Oyo par rapport à Poutine parce qu'il y a toujours à Komara. On trouve film et tant que nous fanatiques amoureux il y a cinéma congolais. Déjà, n'a évité ce qui Belgique quand il a patronat à Zoa qui a la vision. Ce qui est révélation au Nzamba parce que tant qu'on a prière, Nzamba tal ça va filmer. Moi c'est que tout rôle comme là bas tout est filmé boy. T'es à côté de famille, t'es à côté de la spiritualité, t'es à côté social. Tout le monde kin makambo tout le monde va réalité makambo et puis na makambo monsieur bimaki et fungoli biso ba misu kin makambo. Ba masque ba te koué. Ba vrai identité ba te ba masque ba te koué. Ba masque. Donc tout ça vous pas belle vie, aza la masque ya mémé. Tu regardes so ba longo lango lion. Soit longo lango motema mabe makujos. Soit longo lango motema likundu. Mais il y a belle vie. Kin makambeye démasqué bango. Et longo lié identité nae. Ozomona tout ça na kata film na biso kin makam. Voilà. Belle vie alali le soupongi. Nzambe nenga yaka na ba vision ko l'accès ba film. A inspiré. Abi belle vie. Kota sikoyo na ba famille. Voilà. Famille ezanine. Famille ezali papa, maman, oncle, tante, nièce, neveu, cousin, même na kata lopanga ko fouté là. Toza ba famille, ba famille. Voilà. Ba réalité na bango, ba comportement na bango ezandengeni. Voilà. Tango belze zo ki ida ko ma film oyo j'ai pensé que atala ki ba réalité ba famille a commune X. Il y a commune Y. Il y a quoi bien? Donc, à la réalité, famille X, na famille Y. Basant la carte. Na décortiqué dans nous, par personnage. Voilà. Il y a un film. Voilà. Belgique, quand il y a des jumeaux. Vini, na coach d'Acosta. Voilà. Parce que là, on dit ne sait pas les singa. Ah non, Belgique. Des gens qui appellent vision, on appelle ça provision. Elle quoi belle vie. Donc a commis film, a fait provision, on est là dans film. Ah bon? Et que va attendre mon corps. Na mona une affiche. Vini na ba attendre mon. Ba attendre mon. Ndenge mon ko ko baksaté. Parce que bilo ko na toi na productrice. A ce maputa ba tongi simplement ndé mon ko. Ba chemise à pembe, ba pantalon, ba veste. En tout cas bravo la maman. Et puis ko kutani sa Vini na tondako. Bana papa Elomé. Bandeko nae. Quelle bombe! Dio d'enfer. Bata François wapi. Buta sala casting depuis la maman bango Belgique quand il a passé. Voilà. Aye kola kokoma. Siko bana tata moi na bango na ni maman makambo. Tika boy. Makambo pe na tourner à Bota Joël na Junior. Voilà. Parce que bango ba yaki elle ko na famille tout le monde to kufeli. Belgique kufeli papa na bango. Patata mwasi ayeni ni matanga. Bayena bana ne matanga. Basi bakundi bazonga balinko zonga te. Bakangami wana. Nzambe film oyo. Balinko zonga te ko mbutu bute komi entre ba décor et ba yura ba décor. Ko ba décor na d'Acosta. Na d'Acosta. D'Acosta na Vini na Belzi. Ba fandi si tata mwasi. To sali pe déjà Pierre Tombal. Voilà. Le bail que to sala ngo dans 40 jours pe leki. 40 jours pe eleki. Siko, mutu zonga te. Tata mwasa to zonga te.
badindami. Tout ça pourquoi? Vie na bango kuna eza moi kokoso. Ba ye place oyo ndako anyekese. Eza villa. Donc bakuti donc mama tata mo sa comme ndako envier. Ndenge nini oyo ngai na kosala po biloko oyo ndeko langa ya appartenir na nga. Wasko ya lokola koti lokola continuité scénario. Pour notre monité. Voilà. Notre monyangote. Totali na famille mususu. Cour commune. Maman na biso Marie-Jeanne Bololé abota mikolo étoile. Abota na Ange Maïcha na Turbo. Turbo ayaka na pont la me vanda wana te. Skoyo Marie nani maman étoile abalate. Sinani comme nani Ange Maïcha abalate. Ko balandela ni mbonga ba locataire. Locataire la bango liboso nani papa Blaise moi sinaye Léa akota mbaine azonga locataire bon mama top na ba nepe ba boya ko nuna Maria na dada batarabla mikuse maman wale za de moto bombe ba petite ba boya tongo eta est-ce que bango tout batalela batia na limis Blaise pour locataire mobile zaka Blaise mais moi sine Léa aya Léa pe kuna mbutu wana baso ba personnage mo elenga filme sotala kite zuwa te mobile nanga do futela ba jeune fille bazali ya kitoko pe banzoto ozomona Léa kuna soka zoyaka Léa sakani encore dada soka la telo ba mukuse obi ba réalité omona msubo na ba pa msubo na jeune fille mo ayota mobile mais ondendela bilo ndi ayi problème on va dendela bango tout ça ala sononi ke non bomoni mobali dendela bango di omoni mobali anga tanga odenda wana obeka nde juba kasala tanga odenda ndenge sko Léa zoya to Léa zoya bongo yi neta bomba aboma ne étoile on dirait mère ba yemba ya chambula wa michoni aboma étoile aboma tata on déconstruire film na biso voilà sonne au tali film je te conseillerais d'aller regarder on comprend les ta famille na bino ndeni bwa mikolo tile lo bande ko na famille bobala te ata chéri azate ata fiancé te boluka pe nzambe mwana mwasi a 34 maman Marie mwana mwasi a 34 to lobaga belle vie sali yango oui Marie-Jeanne Bololé donc même pas souci ke ba na mikolo ba na ndako boye ndenge ni Ange Maïcha ya côté la kabana obi Ange Maïcha na étoile ba mi balé babala raté c'est que na nenga film ba l'équipe de 34 ans ba l'équipe ba mikolo faut pas que mangengenge ba mikolo skoyo Aziza nani Léa et lorsque dans monde Léa on dit ko perdre moi mukie mobali na pour azazua bon c'est moi ça la mobile zoua perdre j'ai pas le bongo te Léa balingana mobile na passe c'est là on doit foutre dans le parc au bas j'ai passé belé ko ça le mobile no zoua makasté ah bon on continue kende ça la stratégie yosko ça nini flatter sikoyo ba locataire wana bokoma même bakoma ba pire voilà et lorsque les gens donc faut sikoyo flatter sikoyo ba dada bakoma sikoyo ba pire aye bo pena boy yeba ndeko langa to yo bondi osalango na salango yo bo salango o luka chono mo bona le pango o komisi ba fi wana bokomi ba pire ya poka nini ke non makambo ko lingana ezala te nazala moi sécurité mais mon soupa ko mona za pire akotika na terrain na yo mingi te mingi te est-ce qu'on réalité des familles tomoni kuna Aziza Malundi tomoni kuna Aziza taka basai dio nani Ronel Ronel Aziza nani oyo na Naomi Lufuankenda bana ya JR moi c'est JR akufa papa JR moi c'est akufa parce que bango JR na mbongo ya kobe ta belle vie merci beaucoup il y a des enfants comme ça papa bango na mbongo mais bana ba profiter te et ça le cola et ça le quoi Aziza on moni Aziza penako il est très on moni ndaba zo bande Aziza donc rôle à jouer ayebi ata français te au moment de réclamer et bon déclamer donc pas le français déclamer dans pas le français sikoyo Marie-Hélène Lota les casiers Nicole Bakata les casiers sikoyo pona Nicole Bakata ko Marie-Hélène na vanda kananda kwa na LGR na bala nemi balé Geti na ndeko na so mwasi wala Geti ko balingi ko classe le collège GR autant que ça bala bango et Bakata sikoyo amoni comme si jusque là
tokopesa bato kaka elengi te tokomena makambo ya JR papa JR ana mbongo me bali baprofite te banda olinga classe te so akoti bango na l'école bolingi apesi mbongo bala bakimi donc afuti mineve bala bakenda bango bakota bango basala bango baexamen te bala babi baillettré ye moko papa JR atala moni te na bana nga na raté na bénéficier atala mwana ndeko na nga mais est-ce que makambo tu oyo osala mpo na mwana ndeko na ye est-ce que akobénéficie yango soki tokotoye bango na filme oyo voilà ndenge papa JR make bana ne na classe balingi te akoki porte mpona baformation omona mo bamécanique niti ronel ayekoli te mo bamécanique namoni tosuki wana mpo okomi kodévoile filme bato bosabone toujours na Bellevue TV famille bota biso tozalaka poete tokonsome filme na biso nde tozalaki déjà na bamoname parti toyaki da bar likolo donc topartage mpo na biso toyo basignala biso te oyo basignale te biso basinalaka ke non biso bakayu banini en tout cas bokonsome moni 3e épisode 4e 5e 6e bokonsome pardon parce que nous avons dit que pour la bine de Bolingara, maman, nous Bellevue, Macas, réalité de ma famille, tout le monde a une réalité de famille. Voilà, la poutine de l'écriture. La poutine de l'écriture, comme toujours. Bellevue Kandi. Bellevue Kandi. La pâtisserie. J'ai mis ma ibele. Tolongwe déjà, ngambu ya promotion parce qu'il faut tout ça la promotion. Tolongwe ngambu ya promotion. Tout solo la scola ikambo etali. Ma sortie médiatique. Yabatou. Moi sortie médiatique en Ngambo et moi sortie. Pourquoi toujours sortie médiatique? Il y a famille Libota et créer un problème. Tout le monde dit qu'on a biso maman est là. En tout cas, à Talicia Vina et Lelo d'office Andimi Kazane famille Libota. Est-ce que famille Libota par rapport à l'Onamicha Mopandi Sango? Bozo corrompre en tout cas bozo somba batu nenga batu bazoloba. Te biso somba batu. Lelo epela. Te somba te. Ezali comportement ya belle. Denga considéra bande kone. Denga lingara bande konae. Et tu n'as pas approché. Bella boya mutute. Bella dans la discrimination. Ayamba mutu son anjoto. Ce que papa aye boy, nous taille boy. Oh le loya moni akei. Le baya moni akei. A bengi bébé la yambi téléphone. Aza bien. On linga belle. Baba collègue ne bande connaît des services. Bada même moral. Bada bande connaît des services. Bada même moral. Mais quand la épée la lobby, à quel pli loin lobby qui a comme Mélambondo pas qu'on coupe à tel Nicolas Bellevue. Voilà, il y a Mélambondo. Il y a Abaxi sous Bellevue, il hypocrite, oui, mais il y a bien. Mais il y a les gars qui ont la télévision, qui sont hypocrite. Il y a des gens qui sont hypocrite. Et alors, il y a des gens qui sont comme on l'a lingardé au semboté, comme on l'a lingardé. Tant que tu as vu tout hypocrite. Amitié na kati. Si tu as landé, tu as landé, tu as landé, tu as hypocrite, tu as 50%. Mais il y a pénal. Tu as landé, tu as hypocrisie na bango, il y a 50%. Mais il y a 100%. Il y a hypocrite. Voilà. Il y a un très élevé. Ce qu'on y a bisanga, Jacob. Donc, je peux dire que droit de la vérité. Quand tu commences à aller à la vérité, je mais quand tu as la paix, moi, qui par rapport à Yaya Gabi, na Sarato, la même appellation, et qu'on sa moto, on traite Mouninga songi. Des one never papa, ma mépela. Toi, bandé, Yaya Gabi au Gérango. Parce que si on a basala musala moko, ngai ko nazara na théâtre. Te michana osiko ok, aux appels na kata théâtre. Te na ko michate. Babe yo na style obenga ngala ko jouer na michane ni. Na longwe na michane ni. O longwe wana. Na longwe na kawana. Ça veut dire wana pona yo. Te côté na longwe. Pour mame pela e ko pelisa. Ya gabi pe ya pe bo pelisa. Donc epela kaka. Oh kuna SBO pe kuna famille bote. Epela kaka. Epela. Donc nga côté papa ya mama epela, nga la CP nga bika omena mbolo pour la belle parce que Bellevue. So tali pena bien. À part kokaba. Ah lisumuté. À part kokabela bat, ko aider muta passi. Tu as un problème ba pesier. Ko sala bolamu. Ah pe lisumuté. Tika boyeko.
obike mutu azaka sente na mokili tunanga mpola nini parce que ayebaka eloni aoloba ayebaka eloni aosala ayebaka ke non nde na kose comporte bandeko na nga soko osali ye mabe agarde ka silence alobeli omo te soko yo osala émission mo ya clash ofingi abengi yo apekisi yo bo mutu abonga alisumu ndeni kona mutu oyo ke non bato baoso babe bongo aobetela bango maboko azolobake nalingaka bino azokumisa bango na tv bango bamiyebi te totanga bazokumisa bato bafingaka nalingaka bino aye apesi bino bambote kuna boye oza bien apesi bino bambote na beli oyo osali makambo aye alobeli yo yebi te keli na soto yo mbote ane eswaki yo mbote nani mbote bapesaki liyanzi bapesaki mida bapesaki na ese ezaka wana ezaka yaga bito ndapesa bato bambote na émission ezaka yaga bito tuni kasi mbote wana eswaki yo songa ndeli baba collègue ne baba ndeko na ye basala mosala ya YouTube badekole ba youtubeur apesa mbo tipo ani baba youtubeur ba youtubeur c'est un problème un problème te ngai problème na ngai za nini vérité za bokabwani te donc oh maman pela lobel bika ezaka vérité ke oyaka koto otongi oye koto otongi ba vérité ya maman pela ya kobolingo omozo sanga ba problème to ke na lobi boye alobi boye oye koto otongi oye koto otongi omoni ngala makambo nyonso naozelaka décembre yakobe olobini yakobe nazoyoka 7h30 na liboso ya bureau non ata mama azalaka na motema ngo ya yesu rien tika boyeko rien owala osani bokozwa te non omoni bino student omoni bakobeta tu mpona soso na loso ngai kuti na simple chroniqueuse naza saka loso simple chroniqueuse naza bidon huile simple chroniqueuse naza madesu naza soso naza batomate babenga na fasi baépice voilà épice ebongo bacomédie bozwaka ndeni omoni na fin oyo hypocrisie toboyi toso démasquer bino na kini makambo toso comprendre bino mopepela nde bozala nga naza au milieu du village omoni gentillesse na bino bato oyo nga naza au milieu du village esalaka te babiso oza nisho nifo baosanza yo yaya apesa position olinga belvi me otika moto aleka na émission afinga na chaîne na yo belvi ya na nga moto otofinga belvi na chaîne na yo wana ya na ya ndeni ko seke maa epela boyoko mwana mama na nga mwana ya mama na nga nga natika bato bafinga ye na chaîne na nga na ndeni mwana mama na nga na ndeni yebi bitumoni tobundi pour que bavérité mosusu ekoma olobama na chaîne na Caroline TV voilà bavérité mosusu ekomame Caroline na bande kolinga te osepele miso babenga miso le kote te kote te karo olobi nini karo ko bazali kosala nini tolite po bavideo bandokota lelo ekoma okotana panza makambo ya ye karo azalaki nde so bosali kaka émission oyo baselani fe la prince akobenga na telefone bolongola émission wana migrant longolanga bien tala karo yaka tini so bayambi mutu mola chaîne moko oyo baotumba ye bakobenga balongola émission tout le monde est hypocrite voilà tout le monde est venu chercher l'argent makambo bacaméra mi barésultat tikela résultat sa mosana yango karo pa comme si akoma aveugle aomona te ayoka te tout va bien tout va bien asundola kudu chaîne pas réalisateur eza asundola maboko neza asundola kwa nini telike donc nga na protéger bandeko na nga mais so bango basala dans monde ndeza boye muto si je comprends bien bango balingaki na karo kaka bango nde balekaka balekaka batumbaka biso tofingaka te nanga fingaka etoveni tosala pour ça filme na biso réalité de ma famille tout le monde aza baréalité na ye so moni mutu mpe aye na télévision ayekoba du n'importe quoi talaka bien famille na ye ta famille neni okabaki oyo abimi na famille moko ya mbelekete jazz olobi soki mutu aye na nini aye na télévision na bapropos na ye koloba tala famille na ye bien okobaki ye abimi na famille moko ya mbelekete jazz oyo abimi na famille ipoyoka motema yo nde azalaka soki danseuse so bakataka te banzoloko po abale kolinga mpe bilamba na nzoto te air wana nzoto tuka libanda wana bina ipoyoka motema batakala yo nde wa ngai na motema wana odisaka be otikanga bongo tuka yeninga voilà merci beaucoup avec Jérémie Ibele ambiance c'est sur les kanaka émission yo to quelle sur la sortie médiatique monsieur Luki ba problème ya mucho ba muchopi ba poster na ba page mais oui c'est via ba star ba poster ba chaîne internet oui ya da star
Rosine na Muchopi abi Jemima nga so na leki na tika ba bom Rosine na ndimio. Yes sur 10 na tio 10 sur 10. Mais yo lobi bongo essaie de parler nani mida yego. Muchopi alobi kaka vérité bazo pola mais bazo ndimati. Ezaki likamu nini wana ezaka likamu ya boostage et tangu robot amoni que non mutu ado fournir aucun effort. Voilà le quoi effort ezatena tika la robot c'est a calé na yeko booster comme ce qu'on ba vie yango ya ba réel to ba te toza ba banki na bino to lo ba te tezela non. Tu vois, dans la vie, il y a les hauts et les bas. Voilà. C'est bien. Oui. La film, de la film, la arrêté de ma famille. Peut-être numéro 2. Si Siko était dans 60. Est-ce que vous avez dit que non, va déclarer, va signaler biso, les aboyés, va kangi va signaler biso. Est-ce que le bien? Tout le bien. Tu comprends que non, un sous promotion. Non, c'est ma promotion. Un sous famille libota. Parce que Moussou, belé misala, ba consommer film na biso. Voilà. Ils ont problème té. Mais sur les gars bango baye. Aban pioukou. Bon sala boye. Boye ba booster biso, ba finga biso. Mais ça veut dire quoi ça? On est où là? Autant la communauté m'a trop des immatures. Ah bon? Rosine Muchopi maman, tu as tapé là où ça fait très mal. Ah bon? So moi tu as réagi c'est que taper ba quoi. Mais vous êtes d'accord na ma Muchopi aussi bi côté wana boostage hein. Côté ba vie aussi bi côté wana. OK. Ah Muchopi pas lobby que mutu asala ki marraine ya chaîne wana ezali belle. Comme ça va véritable bongo. Donc dans ce que dans nyonso to la muku c'est tout le monde est famille libota. Mais oui, to lo bakango. Mais ça réel. Même elle est famille libota. Elle est famille libota. Même il est famille libota. Grâce à Belvi, il y a eu des chaînettes. Des chaînettes. Il y a eu des chaînettes. Grâce à Belvi, il y a des chaînettes. Et puis Rosie a dit ah, il y a le baga kokane bongote. Il y a le baga kaka. Tournane kaka. Et ils appellent ça. Bengi sakaye kaka. Et là solo. Véritable bongo scénario nyonso tout basala que ça peut être mtako. Abi wana babi ezaki biloko ba ya lule. Wana biloko ba ya lule ngana kokate. Komaka yango omoni na biso omoni Rosine. Rosie amuta sikate na théâtre. Oh azambiaka. Rosie amuta kala Muchopi wana. Tanga makamba bongo c'est la des preuves. C'est la yoka passe ba loba. Donc il fallait être Azayana. Donc il y a c'est pas ngoma mbezi oloba na kokala ngote. Nzoka ne baby muta apesa ki force pour ça le loko wana. Le lobi ni ingrate. Yango la mokili toto sunga batute. So moni mutu mo belo moko to te tika ina incapacité na ye. Baby a booster apesa makasi. Le lobo batu ba osanga pasa la baby mabe yo vanjo lozo yamba bango, ozo dolote bango, ozo sepela na bango. Nous avons thème mabe. Donc s'il faut apesa merci lelo. Na baby. Attends la anniversaire ya chaîne. Faut pas ça Belleville merci. Ba chaîne est belée. Faut pas ça Belleville merci. Voilà. Ba envier ba vie à Belleville. Voilà. Ba envier chaîne à Belleville TV. Ba salve ba chaîne. Yango moni Belleville na motema mala. Abiso nga na beta ba 200k. Na ka ba 50, 40, ba 30. Ba ba tala ma quand même. Quand même, va ka nga motema. Pour marraine de toute façon. Ah marraine ba chaîne belée. Marraine ba chaîne belée. Kaka ya wana te ba chaîne belée. Ba sali ba chaîne na sima ya belle. Ba luli Belleville. Ba envier écriture à Belleville mais ba zo commander kate. Ba ça d'être plus de mayoto. Nini? Mayoto. Wana raison benga encore obenga ngwana. Nini? Elle quoi nini oh. Nani Will Smith. Ba bloka Will Smith abeta wale zakani. Ba fêton. Ba fêton. Bloka ba Will Smith basala za ba fêton. Voilà raison personne ba fêton. Pour elle niveau ba série. Voilà. Elle niveau film été. Elle a niveau fêton. De maison au tali ba film. Elle a niveau fêton. Maison au tali à Belleville au moni pena. Voilà ba film. Film. Oh que quand tu joues leçon. Bilo kota te. Kitaka musique. Te collage te. Ta to coller tant ça la kaye le kabola to kene. Te li to pete. Mais obi que Muchopi pas musique. Il to kiate. Muchopi pas musique. Biso sala musala. Te Muchopi pas musique. Obi lo c'est que ça remplace wana. Ah bini. Bilo kwa desa bilo kwa ba lule. Kazaki vert. Ya lule la maison mode. Voilà tenga li na te pala. Ya lo bio ngai ngala sina ela ba muchaka musika la ngai na obina bina ngabo Kitaka musique. Ba bio ya lo bina ngai
ngai ba so ba sala ka video lo ba ke kitaka musika ngai nde na bona zaka impolite tezela nga lo ba bien tangu o sala kitaka musika mama ya ba puku alobi ke lobi na ye yaya to mama yaya mtalobaki yaya mtalobaki bongo abina jemima pe ngabi ese ngai nakoko manke yaya siko ya bine swa kaka poani eka ya age tona ngona yaya ngakoko manke yaya eka age nde yaya koma tula zo koma ba film ngakoko manke ba ina eka age ni bwana ina zo age mona 3 ans pa mande zo benga weka na yaya eka 3 ans ngai na yaya mais oui ya ebisanga bongo mukolo bongo mukolo makasi eka combien yini ngato ndo ta ko mona te za ko makokela okela ba 50 ba 55 oui amkulu aza yaya oh uchopi muto ba star yaya mida réaction mida la CPIT mida la lokote bon rappelle la monopole le baté tangu yoko ko fungula munoko lo ba finga belle nanga kanga ko nanga sela ko ataka ba super glue ne comment est-ce que mutu basali bien le vérité et comme un robot et comme un marraine té et comme ba pola ba ndima té et comme trop de maquiller le musala mukiete et mu comme que non comme scénario to comme raté té bon li ba le bani donc scénario là yem ta comme il y a tout le monde famille il y a Oleka la belle vie TV mais Belleville n'est pas le cas. Est-ce que Belleville n'est pas le cas? Non, le cas, il est comme ça. Mais yo le cas. Les archives sont là. Famille bota tombe la vidéo. La comédie au binakape. On dit ça rappelle le quête. Yaya, on dit que ça boy. Nanenga ba bête. Nanenga bien, tout ça, nanenga bien Yakobe. Tout le monde a koya, tout comme pas okende. Ah bon? Tout le monde a koya. Tout le monde va comprendre. Comme ma soeur, conseil de ça yo, protéger mingi mobile now. Tu sais quoi? Si on déconne, on a un symbole, non c'est mobile now. Et puis non c'est mobile no, pour mobile now ma chérie mon frère. Non kene pena tout bien. Na bi pena ta ezuye. On comprend. Mi le côté, yé mo miyebi. Tangu oyaka likodo kwetu lukoto yeko senge lamba pour la 5 ans ya Belleville TV. Oye ko senge lamba belle tabenga ko yozwango tango beta ba tourner na restaurant ku de ko le la belle banzala po lia bella bengi ayam amiyata tabita bosele pla moko lia o bosa nyango ba na za ma chérie yaya onga tala omoni belle ko la héros a bezo luka bolunga batuté belle na héros a okufela bolunga mutu monte Olingi pété elle s'en fout. Oui. Tant yo so yo ke yo mutu moko batna kota 10 par jour. Tina cardinal le pan kuna vana ba tala belle sans modération. Tout le monde est famille. Au moins ngalo ko lota yamsu belle mbala mo ba tala belle. Et peut-être ba zo c'est yo ke yo le quoi une goutte d'eau dans l'océan. Et ba la kuté ko longwe. Tika boy. Ke ba popo na so ko linga na lo lend mo ko linga na ya na diminuer. On va diminuer. Ma chérie, mon frère. Non, Simba, mon bali, non, ma chérie, mon frère. Oh. Non, Simba, est-ce que vous êtes satisfaite? À comme ça, t'as la double sim. Keba, et le côté, il y a une personne qui kota, la belle. Il y a un Simba qui toko. Voilà. Et ça, écoutez, comme il y a pas écouté, to panzeli bino. Maboko ekatana. Moi parce que comme on na zakuna zalakuna bien, mais côté ne touchez pas mes ouins. Ko singa bête pour ta bofungola rapport à restaurant bela benga mutute. Bela benga mutute. Et puis ndo molinga boy ko ngamolinga bola ke dans la 10 000 francs dans la poche na tout dans la Mélanie. Bavaria. Na la mo 10 000 mais mo 10 000 on a la de Bavaria na mais tant la va la quoi la Bavaria na la YouTube na contrôler ba entrer ba sortir. Ah bon? Vous savez maman ça mo papier maman ça te mo aba e ba kuti belte. Tika boy. Wana restaurant. Fi wana. Aya boy ngala me la Bavaria na coin ya vert. Na la Bavaria na moko ya ngamo na sombaki. Papa c'est patron abaxé un peu moins connaître avec la carte na VIP na veut na passe ça moins cher kula kuna da VIP na veut na moins cher abaxé comme moi D attends moi D na mais ça moi vantard non mais là à côté mettons ça Belaza des belles mère na comité et ben elle wana c'est que ozongele za kité tala
akometa matolo soki ezalaki te ayebeta matolo me bolamboloba te bolamboloba te boza mitema mabe bolisi kobela saa nini akoma mama na bino bela koma papa na bela koma kobokola bino bela koma kobokola bano bela bazoboboti bela futela bana baminervele ya classe oyo baladi na bango mpo ni boza baingrate jusqu'à ce point moloboko epesaki yo oignore mpo na eloko nini kuna ka mécanisme trop mécanique kia trop mécanique mais bazotonga mpe mama na bango yaya bopanike nini bomona teke nono ayaya kolobisa ngai te enemi solo kia we ezaka nani ezaka chante animarai te ezaka nani te awilo longomba a star international to la clip bomona banani tomona ya mami lela na clip wana tomona nani Noela Madinga tomona papi mboma na clip wana papa na biso fait madilu tomona visa pas moi na clip voilà donc histoire que nos artistes atie comédien na clip ezaka mbali boso te boapanique po ani bozolenga mpo na nini bozolenga mpo na nini mama eloko nyasika bomoni yango eza wana clip ezaka na opeka oyena kopeka mongamba bafuti opeka mwa muke na coupage na ok eloko yo ko jouer théâtre jouer théâtre ça normal tableau ba pesi mbongo ok mais frère na biso mo pa comment jouer ko bi raison comme ko finir la ko ba artiste ya Belgique et c'est un sens. Il faut d'abord savoir le groupe Belgique TV. Nandenga ba mettre votre groupe Belgique TV groupe chrétien. Nandenga bien. Ah nandenga bien. Groupe chrétien Belgique TV. Voilà. Nandenga bien. Nandenga bien. Pour peut-être peut-être nandenga bien penza. Jusque là. Comédien mon pe kuna. Aya on s'appelle clip à bongo jusque là on ça. Asate. Ya bongo asate yaya. Asate. Asate. To ko ko laite. Te asate. Ya to kala ba so to kanaki. Asate. To kalaki non. Asate. Non. Mais frère na biso pas famille bota tourner film international. Na mona nga déjà lobby ba ça la promotion na et puis ba pesi parcours na outil na label ya Belleville là tourner ba film international. Je crois bien Migra Malunzi comment on kiminga na bossa ni komone balakisa qui na ba film moko azaka congolais ye moko donc outil ya Belleville TV oui a joué na groupe nini a joué na label ya Belleville zamena nazo bossa na komone ya joué mingi muta makasa linga mingi ko tomboka boye voilà c'est ça ye wana asalaka nini alinga mingi ko tomboka joué mo net ba sasa beblo mo abongo donc komone goya félicitations c'est l'honneur à maman. Kasi ta bango ba bimisi muta clip, ne bango ba bimisi lipe on peut tala kutu. Oh ya combien artiste international. Est-ce que lobelango? Est-ce que ça elango makelele? Ya bo panika trop. Wa agiter ka lokwa yé. Azune pe ka coupage ka. Textuellement lokwa yé kolongola te. Lokwa nani? Lokwa yé trop mécanique. Lokwa maman bango. E boza agiter makasi. Ah bon? Ya bozangi kimia ko. Bozwa kimia loka sikane zate yaya. Ya sikeza. E loka sikeza wala te. Neti mutu lokwa ngoko ko sa clip. Net artiste le quoi hier 5 jours à jeûner prière pour ba retomber nango yaya gémiment yaya na comme visible te na comme visible dans le monde entier ba noko ba obima la famille ba tata mwasi ba oncle ba papa kutu ba luka ba liangai a comme la risque Bibi international. Bon c'est pas la cabo. Mais t'es pas ambassadeur, t'es pas en compte à la CC. Il y a Luka Nzambe et Yango. Voilà, merci beaucoup de ce côté bon pour la warrior. T'es pour la warrior, t'es nabiga ne pour le bifa Luka Nini. Nzambe. Ah Luka Nzambe, voilà. Bon à comme international. Ah naza warrior, t'es naza famille Libota. T'es pour la moitié au Cameroun. Non, famille Libota. Je vais expliquer. Pour Luka un problème na ba famille Libota. Expliquer. Ya comme on pas comme suspect tout le monde ko kapela on va na kanda na nenga solo Let's makamni. Pour une futilité comme ça, mon film artiste à Belleville. Ouais, babino ba sabino ba ko bozana nzoto ba ko zwabino. Yo! Bate pena Maria. Bate pena Maria, pena mwana mwasi o asimba ka produit te. Bate pena Maria awa. Bate pena Amina awa. Voilà. Ah, Seigneur. Au tali babasa bana chocolat, baby. Mais configurer la clip pèse rapport la beauté te. Bazana tina ebité bal bakena comme si ba pour son bongo. So ba lobi bongo c'est que baza ba mater. Clip pèse d'abord
muto ayebi musala wana boye bosé là boyebi clip mo be aigle salara fi mo zaka mwindu elongo mabebo obo finga ke wana oto finga ke wana est ala ni bote ni éclat asa mannequin ni bote ni éclat mais ta mannequin et ça la clip qui waouh butika za clip za robo na beauté te so ba le bi beauté les a faux débat de bo finga Belleville le mo ezanga tina donc soko kazo c'est éclat bo so bo fait bo fingela ngo Belleville le boko ele sabino le boko banda kula bino ba garantir na mbonga Belleville mais ba belende bozawana renouveler pe ba garantie ba sala bila saya ndaku ba mbonga Belleville belende bozawana elamba kabelo Belleville baseli mo asuka so bibloko na boutique to ko zuka ko ya mama nga azuka obote longo pe sibe pop exoté pour les boda mi tema mabe pourquoi to ko sala concurrence loyale le beta bobo manoka bobo manoka lobi le président bobo lobi bande collaboration la concurrence de la loyale voilà moi yango ngama ngam na sengaka c'est de la loyale yo sala film no ki to comme ça film so ki to bande wa bango za ki fait ba bande la film sika mama ndako bat na kota kate te ba bande la film côté kota na chalo kolo na kota te bozo batamo le tamo lukane bo sala bo kansa il pesa moi image même si c'est moi za la raté obi ba sali ni ba kansa sala moi image et ça moi forme ya film ya yelo ba sala wana j'ai mis mato comme na suka non ya kobe kanda na ngema comme kanda na ngema ko non c'est calmé non papa la soirée réellement nini pesa nga moi 5 minutes 5 minutes du sous ba sali nga sini kuna déjà bon ba fanatique ba fanatique et loko bo lukala nzoto Belleville bozwa te bozo so na ba fanatique nga so na boto expliquer bango tant fanatique mi da pas fanatique a chronique ma fan zo ba ne mi da OK ba est ba chronique ba fan tala makabilo sala biso sala mais on biso sala ko sala te boko ma film le quoi to koma yaya ka yam to koma bilo bokoma te nani akoma yaya bilo bokoma te wala nani yaya nani yaya te o babaki mwana makamba ba yeka muto koma boko koma ngote donc Belleville a la devoir quand ça personne na mboko tout le monde est famille bota place et soit ya moi si tout le monde ato finga lelo ata o le bike nonga na même votre maman ngai na lingaka mutu te yaya o uti na famille bota po yebo mukoni ba uta ba kebo ba uta ka ba Belleville ka to mona to ka ba voice bimat to linga to so ya Belleville to ya na bango boy mukoni be famille te mbele to linga to so ya koto ekene na Belleville to sala ngote chez nous il y a du professionnalisme ah bon même dans l'habillement il y a du professionnalisme. Parce que tu n'as pas la belle la fille mais aurait été de ma femme. Nini yango yaya. Belle somba qui valise mon ba robe. Belle lobby boy. Bande les petits na souka robe. C'est comme une femme qui se respecte. Abino ba kwis nanga ya mobali nanga. Tu vois ici c'est pour mon mari. Voilà. Ataka ba robe milai. Ate senti na ye tellement classe femme de la maison. Kasi question na penga pena ngana tuna ngo. Bosi ko mona mpende ya bela. Ndenga papa ya sona atuna bo mona la mpende ya Marine Sam. Pe ya sona. Est-ce que mona mpende ya bela? Bo mona ngo. Nanu te. A se respectaka. Mais kula to mona ngo. Mais na kola ne to mona na kolante. Mais suki ne ya ebo manga. Suki wana. Suki wana ba benda ki bo wana ndezo bo manga. Suki wana ba benda ki bo wana. Ya mama na bango. Hey. Ça va défaut ma casse hein. Voilà ton suki siawa. Ça c'est une couche pour apparaître. J'ai mal belle ton suki. Place na vandi na matongi na moni mongo la mo pa lekana carte. Na matongi. Azongela na biso ngabe pour ba futa obe huile. On dirait ngeli. La bio problème ni nzambe la bana ba sérieux problème. Contrat de na make-up. Ezana no Ba problème Yaya, tout le monde est famille bota. Make-up et musique. Nga jeune fille na zelo aw. Yo finga ka belle. Le mobile now. Bo la bo lu parce que ko fou. Le mobile na za ma chérie mon frère. Non, o mini yo na zelo aw. So me ko finga belle, parce na simba mobile na yo. Nga na occupé te pour na mo na faible trop. Oye la makambo maîtrisant te bien on peut bien te. Parce que dans la chose qu'on a terrain ba ndu ba tambola ka boy. Au moins terrain ba pile batambola ka boy. Zo ka point. Yo yemba la moko. Yaya o ka teka chuba yot. Zo mo boy mo point. Oui, mais non, le jusque là. Nazo comprendre non makasi. Toza est pour me faire mon touté. Réalité de ma famille.
Réalité de ma famille. Voilà. Tout le monde peut déjà, moi, la réalité de ma famille. T'as ma rambeza. Voilà, toi aussi ici. Mot de la fin par rapport à la conclusion. Mot de la fin est exact. Mot de la fin exact. Nabika boy. Réalité de ma famille. De consommer famille Libota. Consommons-nous vivants. Consommons-nous vivants. De consommer film sans modération. Donc comprends la vérité. Hein? Est-ce que maman le pamou, ce qu'on a maman le pamou, locataire sera quand il profite à quitter rideau, on a droit quand on a pour des mbala, mort des marges à la côte peut le pamou na. Sans gotoke. Oh maman le pamou, est-ce que si on est maman locataire mbongo ya nini facture ya maimba, faut que le bon poste à pesa yo, mais faut que les mois 2 jours 3 jours. Bon et bango dans la réalité de ma famille. Voilà. Cousin cousine, et ça la rendre la réalité de ma famille. Tala. Il y a des vérités. Voilà, voilà donc pour la gagne la personne mbote la gagne la robe nyonso au Belgique sombi pour la film hérité de ma famille. Ah, la personne mbote la sandale ma pagnon surtout au ya sombi pour la film uniquement. Et puis la personne mbote na Belgique na ba perruque pour a changer chaque tableau ba perruque pour changer et là ça que normalement pena dans ba valise et puis il y a solo au coup baraté. Ouais, bah publicité belé mais soko simbia ngo 2 fois 3 fois comme quand on a la peine comme ko luko tsaka ngo ba mai ba physique belé la personne mbote na naturel ya Belgique donc nyoso ya Belgique ba mbote nango voilà au pesisko ba la personne mbote maman na personne anima longa bien c'est personne anima longa maman na Élysée Lombula maman na David Lombula maman na famille bota David na Lombula maman passa na Élysée Élysée ya Aliboso donc David na Davina nde maman passa. Yeah, merci Nazouaki. Nga avec une grâce, c'est na zona lobak. Na Melaki. Nazouaki. Voilà. Moi na biso mbinza, ya lingi na ba moi na biso mbinza. Merci beaucoup. Na teke provision na ndako. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ba ko sol mbemba pe ba mbote na ye, sol mbemba, ba mbote na ye, blessing Jerry wo mbote na yo, wana ba famille ta solo, ba tela ko so ba filmer, ba consommer ngo sans modération. Ma soeur chérie Maya de cœur, il y a Marina là-bas de moi-même. Je vous salue. De vous qui peut s'abonner à Marina là-bas TV, voilà nous décollons du sang. Donc bino tout la mingi, papa Kouloutou, Noko Prince, maman porte-parole Bijou la reine, Rosie Mouchopi, moi no akata singa, demain nyang mpusa talo. Kovodor, oya biso, Iboutou ma chérie, maman chérie, Bambote na yo donc là ça constitue base quoi, vraiment une base solide quoi. Base solide. Une base solide quoi. La base solide pour bec ngo libanga. On la base. Voilà, merci beaucoup de comme Souka. Il y a émission de Soto ça et Lelo analyse. Ouais, ça libre pena. Jemima Ibele, il fallait le jusque là, tout le monde est famille Bota. Tout le monde est famille Bota. Même Migra, famille Bota. Mais même Djoubek Lai. Djoubek Lai, c'est famille Bota. Bon, ce que sous un énergie. Famille Bota. Aïe. Tout le monde, même président Fatché, famille Bota. Ah, famille Bota. Maman Denise, famille Bota. Tout le monde. Maman Livile Mekabila, famille Bota. Tous les comédiens, famille Bota. Famille Bota. Bon, garantie. So, bon, wangani, so, bon, boyango. Rendez-vous en décembre. La décembre, rendez-vous en décembre. Voilà, merci beaucoup d'avoir tout la na Caroline Ikwa Télévision, merci beaucoup pour continuer à s'abonner. Et merci pour la division na GI Télévision. Oezali, Jemima Ibé, le gros bébé de la presse, on a Melek Bino. Oezali chaîne naye. Papa Kouloutou, ayaka toujours pour na kosala musala. C'est plein Dion na biso. Dion na biso merdi somo. Ngana yo maman leki na papa Kouloutou. Et puis ngana bien capé. Donc somo. Et ça bien. Donc alors ngana robenga boye. Tata moi si ngambu wana sala promotion ba film. Bana bo c'est ça qui dernier épisode ezo sala nini ba promotion et sala mati. Mida bo sala ba promotion ba film. Boyo kama lobo président bobo alobi to sala rivalité moko boye. Et ça la loyal. La polémique moi c'est la normale. Si tout le monde a bête c'était tata moi si ma film est à la maté. Yo tata moi ça ndenge nini. Il y a les abampuku ma film est à la maté. O moi c'est que Belleville so bête bino. Quoi qu'on finge ça promotion te. Ah ma faible. Et ça ma faible bon ça la promotion. Tala ndenge kid makambo bête ki bino. Tane sous oyo se ba yo beta ouais pour ça la promotion botika ko finga tata moi si ouais on t'a tout boucage on vous
On voit tout. Il faut écouter les menji. On dit les kelai. On dit les kelai. Oh, toi c'est cette émission. Dans cette émission là, Chiluba. Miga Malundi. Toi c'est cette émission bien enregistrée sur motomètre Beba Zibeba depuis Londres. Merci beaucoup na appel na yo. Toi ça prière. Toi ça les prières. Toi bani na prière. Toi ça fait la prière. Miga. Toi ça prière. Toi bonne la nzambe. Yango la matini kolo makasi. Toi bonne la nzambe. Toi sambela. Yom do sambela. Te yo sambela ngala tena tsaka. Nzambe na tiki belvi na maboko na. To tiki na maboko na nkolo Yesu. Nzambe tala ba mama mikolo boy. Tala bango nyonso tu wala madefa pembe. Tala mama singa soutien rouge. Ye wana elongi jaune. Tala mama make-up. Ye kutukolo batangela kane na monde. Tala ma chérie mon frère. Eh, si ma moyen te papa. Nzambe si pas belvi na sema kila na yo. Nkolo. Nzambe na bwa kelimi da moto. Yoka mawasiki sa ye kolo. Siki samida. Azika. Azali mutu azoluka ba problème. Moto. Belvi akipaka ye te nzambe. Moto tumba. Bongo lisusu oh lisusu mobile ne ma chérie mon frère azoluka ba problème. Eh, akosuka wapi nzambe. Est-ce akokoka? Akoka te. Nzambe tozikisi bango. Moto. 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 Amen. Amen. Émission Sili. Et Pilili. na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.